Wabakula mukina ngakyo Ungipiti baya muswa Ula kama ya babetwa kwa falo Zambi wabafila mose ikuli Basi wabakula mukina ngakyo Sunganga,
Yeah.
Oh yes. Atovandaka na malweka Yesu ayebi yo. Atokotama na batundu Yesu ayebi yo. Lenga te potangwa Nzambe bakoka. Nakosonga na eternité, oyo nyonso nazali komona, ndenge Masiya abongisa ngo. Mefibosheti azalaki na zamba, kuna nasuka na lobeba, lokola Nzambe ayebaki ye, nasukaki kolia na mesa ya roi, esengelaki David abetani tana, ntango Saule azalaki komela, akendaki koluka ye na zamba, aya kobeta na ntango ya roi, sashe amataki likolo ya nzete, ayebaki na ye kolo Yesu te, kasi lokola azalaki mwana ya Abrahama, Yesu amengaki ye na kombo na ye. Alléluia. Oh yes. Alléluia. C'est la temps bien aimé. Rien ne sera courir bébé. Yesu asante.
wavanga bosobu watiri karinge kuzulu wenina kusilamba fufukani mono insadiri kyangu kungyambulani kokani mono baba mumti ankatungenina Oh,
ngai mama nono nzita na pamboli nzambe po toza na retraite te préparer biloko oyo banda ozela surtout banda olamba ngo siko nzambe permettre ke ebela nayebi ke ntango bokozwa ngo bopambolama mingi na kombo na yesu. Nga kombo na ser mami miswadi naokumisa no nzambe oyo azaki na biso pendant 1 mois. Toyaki koprépare deuxième album na biso nayebi ke oyo toprépare eza malamu mingi soki bosombi bakaseti oyo boyoki yango nzambe apambola bino ya mingi. Ngai ser Lolita Liambi nakumisi nzambe 1 mois kobata kozala place moko koluka nzambe eza difficile mais par la grâce de Dieu apesi so capacité wana kokoka vraiment koluka elongo mpo kozala liboso na ye. Merci po te nzambe assiste biso toyebi ke biloko toyobongisa mpona bino mpe tombe bolengo ezali pamboli lisu makasi. Merci. Nga kombo na nga ser Rigette Mayamba na kumisi nzambe vraiment pour l'occasion où à permettre qu'il y ait tous en cas de retraite na kubomba mata mulai na bandi bo sepela bato na tuba ka message na bike bo za édifier na message wana kombo na nga ser Maningana la premièrement na kombo ni nzambe mingi na oya aibi na ko soutenir biso ko banda to kotaki retraite oyo to sali mwata mulai presque 1 mois pour la préparer où ezala ki deuxième album. Vraiment me bien aimé na webisa bino ke nzambe asali ya mingi o nyonso akozana occasion ya kosomba album o na yebi ke nzambe penza kopambole ya mingi koleka vraiment nzambe azala na bino. Nga kombo na nga Mike Landi na pamboli nzambe na yebi kozolanda biso dande tozoloba boy album tozosala kande bandeko balobi tolinto yekola na bino nde nto telemisa moi il faut apprendre ko telemisa moi na ba problème na ba problème e kangako ke liboso te. Si tu comprends qu'il faut te telemisa moi et moi au tambola ka kino ba problème on est ko simba kino mambo e simba ki te lobe ko simba sima moi on est tamboli pe loba ba kango photo lobby ba okamwa yo na komona na frère Chico na wazam kusene na lobara na batu ba landa biso to landa ba message nyonso eza na kati album pe ba titre nyonso bo kapenda message eza na kati na si bo zabiya na ba problème na bino nyonso na frère Vicky Nkosi pas trop de commentaires à faire. Et blog c'est belli beaucoup a bien beaucoup na bien mais ma beka en excès de table beaucoup banamo nzamba osala pour c'était limite déjà. Merci nga kombola nga c'est na omisasa na pesi bino mbote bande wono sina si basi balobi mo ebele mais pour nga na lobi ayebio lokola ayebio ya nono ezana ayebio parce que za yayo lokola za yayo ayebio nzamba pambola na pesi bino mbote na komba yesu. Moi c'est le frère Christian, je crois que biloko ebeli déjà pour reprendre. Alors vous avez procédé tout qui a pour nous rebondir ça. Mais là au moment qu'on aurait observé nous vous a toujours né liqué et pas ensemble.
parce que question to cheli ke pa nzambe ata bande ba bakisho ata libote bakisho so on demeure toujours la confiance dans nzambe wana et au kamusa au secteur ça m'a pas mal moi comme on a fait soleil mayala donc a beaucoup de gens à la retraite ils ont préparé deuxième album au Bolivoyoka. Donc je crois que nous sommes album où on a sauvé pour la gloire de Dieu. Donc il y a mon nom le bara. Mbote mingi na ba bolisa pour l'opportunité comme on a frère Jimmy Kapiamba. Tout ça pour le salon Nzambe et tout ça qui vont préparer dans la vie qui est but sur boza là déjà dans ndako vous attendez de leur préparer tout ça qui na maki tout leur préparer album là ça qui va pas bien la retraite ça va le mingi pour album là bon là ndako bien boza là dessus TP nzamba on sala mingi na boza na pambolo la comme na za frère Amedintia là na claveris na kata go en tout cas na sepelika pour la retraite oyo parce que tu as qui apprendre à reprier puis qu'on répéter na moni nzambe penda sali ma minene ya mwana résultat nango bino bo mona on la miso nzamba pambola nzamba pambola biso akansi bande konyoso ba utoloba toloba déjà mingi istoloba pe trop na ba émission partout tout est makoloba mais l'abondance n'en est pas surtout toloba mingi ezali juste pour to compléter kaka parce que le biso tous exhorter les uns les autres donc tiye sokoya to banda koloba kaka pour ma base d'édification nzambe apambola bino mais na koloba parce que moni bande ko ba vendre belé awa toujours presque un mois plein c'est vraiment difficile les gens bande comme sous tu vas santé ça le quoi boulot mais pour la gloire de Jésus tous allez toujours ko persévérer to ya qui juste pour na ko préparer album ndenge bande ko alobi toujours matin à méditation embellé à Tongo donc toujours la muka chaque fois 8h tu manier méditation na biso tout bon deliti ba 12h toujours moi le quoi colia ce qu'il fallait tolia selon la recommandation du Seigneur après depuis kabanda 14h tu manier répétition surtout aussi ça 20h ndenge cet espace au kamba biso 20h 21h donc pour moi c'est un grand travail au début ça là et na zone di makende bozo mona nga naza na singlé bolimbisa donc oza travail oza biso à pied levé il fallait vraiment et tous à la maintenir pour de sauter to kamingi banzembo eza na kati kuna e ko la bino mingi mais na web sabino ba titre eza kuna ba titre yango moko kaka ko yebiso quelque chose net titre moko eza kuna ko mona ngo kanganga photo donc ce que le beta ou kanisi yango yimo ko mona kanganga photo c'est que so ba kangio photo via moto pour eza photo donc bazio photo na neoyo anezo ya photo wana ezala ndenge mote soit to ko konda soit to ye monene donc photo za mambebele nzembo museza kuna kombo nango ayebi ngai ndenge se moko na umengo toloba ayebi yo ayebi ngai c'est que ce que nous avons bien ayebi yo c'est que oza moto yo okomi tungisa lisute parce que oza déjà na assurance ya vie éternelle pour nzamba ayebi yo museza kuna kombo nango bondi marape et bondi marape na bike retrouver bato belé bondi marape sur le roni mais na kantina na yebisa bino ngote surprise eza bokomona ona kati ya album boso ba cassette nous découvrir nango mususu eza kuna kombo nango itatolo la kondima wana eza confession de foi na kansi bokozo yango mususu eza kuna kombo nango moye telemi donc moye telemi il faut etelema et comme na tango moye telemi totambola sona molilité adversaire ozo bundana ye fo mona ye soko moni ete eza passe mingi okolisko beta makofi na molili d'où faut luka au mon adversaire bien pour bêter bien donc il faut telemisa moy titan to bunda bien to bomi bango c'est ma moy tambo donc quand si ba géane so ba telemela on a vie ba suki na bango pour déjà moy c'est telemi moi ska oki mais ali sous terre quoi soyez les vents c'est telemi donc yo za force déjà donc quand si lo na ko ko yebisa bino ngwana ba titre belé za belé na peut-être ko sala album a combien de titres tozo bundana nano to sala ngo ya combien to sala ngo ya combien banzembo za tellement belé donc biso moto se rechercher tozo ba tête to sala combien de titres mais le kola nzambe azala toujours en direction ya vina biso tozo croire que amema biso ti na niveau à comprendre le roni to ko pesa bino o nzamba kukana pona bino ya ngonde ya bien au moins na dit que botalanga partout na Afrique du Sud na Poto partout na ba Congo na ba Équateur partout botalanga nzamba pambola bino et bondi make yeso ya bengi biso na musala oyo abengi biso pambate pour un but et but nzamba bengi biso zali pour na ko dépeupler enfer et ko peupler le ciel na yo pozo talanga mission na biso ya ngwana donc na nzela louange pe adoration oyo
makambo nyonso oza nango besoin nazoyebi biso avec conviction oyo nzambe ayebisi biso na retraite oyo kobanga lisu te kolengalenga mpe lisu te ndimaki yesu aza capable ya kochanger vie na yo na baseconde il suffit kaka kokroire nzambe apambola